Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nazalaka na esengo makasi ndenge pe bino bozalaka na esengo makasi ya ko landa 5 minutes ngai nazalaka na esengo makasi ya kozala devant bino pour na ko présenter bino 5 minutes avec César Ngadi. Donc nako cesse jamais ko remercier bino na fidélité na oyo bozalaka na yango pour na émission na bino na émission na ngai ya bino. Donc vraiment ezali émission oyo ezali ko sunga population ezali kosunga bana mboka parce que but ya batu mususu ezali po bakabola biso tango bazali ko kabola biso boyeba ke kanambe azali ko sepela ndenge na lobaka diviser pour mieux régner. Il faut to sala ka mission po na ko sangisa peuple congolais na ko sensibiliser peuple congolais na ko sala éveil patriotique yango wana na lobaka 5 minutes ezali cours ya éducation civique. 5 minutes ya lelo boyebi ke tango peuple congolais azali kolela peuple congolais azali kokufa mutu moko akokozala indifférente oyo azali congolais akoki jamais kozala indifférent akoki kosepela te baninga na ye bazali koyoka pasi kote moko bazali kokufa kote moko yo osala feti ezalaka te pe ekoki kosalama te na mutu nyonso tu babengi congolais. Yango na sujet ya lelo tozali kaka na sujet moko. Sujet moko oyo ya lelo tokolobela bino ezali situation oyo boyebi ke mutu nyonso tu ayebi oyo ezali koleka na Beni na este ya mboka na biso. Situation wana boyebi ebandi sikoyo te tango président de la République na biso aye ebanda kala soki situation oyo ekoma na ba niveau oyo tokoki kosala fini bouche te tokoki kose voiler la face te ezali faute ya kanambe mutu a mema situation oyo. Donc situation oyo tozali nango tozali ko vivre nango bat bazali ko kufa bazali ko kata ba mitu ya bandeko na biso bazali ko zwa ba mama na biso bazana zemi ba pasoli ba bimisi mwana donc ezali biloko moko donc tokoki ko toleka yango te ekoki koleka te yango na lelo ngai na bino boyebi ke soki 5 minutes lobili kam tozwaka temps to analyser to zub information nyonso tu yango na lelo toye devant bino to solo la na bino peuple congolais base bo comprendre makambo ezali koleka et puis tozali na solution parce que solution ya makambo Beni ya ba théorie ya makambo nyonso tu wana solution ezali moko liboso banayi kosila te parce que kanambe mutu banayi kosala tout esila te parce que soki stabilité et koti na côté oyo kuna ya ba Beni ya ba este kuna bango bakoyiba ba minéraux bien te ba Rwanda ba yiba mais bien te yango wana il faut ezala na ba désordre ndenge wana tango désordre zali yango wana batu l'étranger na batu a mitema ba beba ndoki bazali ko profiter yango wana lelo tozali ko solola na situation yango solution yango ezali solution ezali kaka moko na lobi mi balete mais moko solution yango ezali mkonja mboka na biso président de la République na biso Fachi Félix Antoine Tshisekedi parce que ye azali mwana mboka azali lokola oyo azali ko wana te azali étranger donc ye makambo wana bandaki ko sepela azosala semblant mais na sa motema na bandaki ko sepela situation wana ezala ndengwana mais lelo ndenge tozali ko loba boy tozali na président oyo azali mwana mboka ya wana bo mona kitango azoki pouvoir asalaki approche na ennemi ayeba ennemi azandenge ni makambo ennemi azandenge parce que soki olungi obunda na mutu il faut comprendre technique na ye makambo na ye pour oyeba ndenge nini oko attaquer ye ya on mona président biso asalaki approche na ba Kagame asalaki approche na ba pays tout limitrophe ya côté kuna ayeba ndenge nini pour na kosisa makambo wana mais tout moni quand même que ba makambo yango ezali kosila te parce que ezali na ba niveau moko boye il faut que zolango solution ezali nini bandeko nanga solution ezali ke président de la République na biso Félix Antoine Tshisekedi il faut alongola ba soldat o bazakuna o bazalaka kuna ba grade o bazali kuna bazali batu moko bazali ba Rwandais
ba soda oyo bazali kuna ba kolongola bango ki soda na bango te parce que soko ozali capitaine ozali major ozali colonel ato ya na poto grade na yo ko tikala mais siko fonction ba soda oyo bazali kuna bazali ba rwandais kanambe muta tia bango wana po basalaka ba masolo bazo sala ata bakangi oyo okomona misusu batikali kuna bazo pesa ba information ezali ko continuer c'est ko continuer donc solution ezali président de la République il faut azwa batuana a mité bango alongoli ba o bazakuna a memi bango na kisasa obie côté mususu azui batu oyo ya sika ya confiance a memi bango kuna na est tokomona makambo wana ekosila parce que makambo wana ekosila te parce que bato tout bapesaka ba donneur d'ordre bazakuna ba pesaka commandement ya ba militaire wana ba gradé wana bazali ba rwandais basalelaka Rwanda basalelaka masolo donc moyen si les athées yango na président de la République fois zo bato wana nyosu asukoli bango déboulonner bango donc alongoli bango azui bato asika ameme bango kuna infiltré au plus haut niveau. Il ne doit pas accepter, il doit purger cette armée ici des infiltrés rwandophones. Ils sont pleins là-bas. Ils se mettent avec la MONUSCO pour torpiller les actions des FARDC. Bien sûr, je sais qu'il y a aussi des FARDC affairistes. On doit pouvoir les dénicher. Nous les connaissons, nous avons toujours dit qui ils sont. Au mois de septembre, nous avons dénoncé les militaires congolais, les FARDC, qui sont là que pour vendre le bois, les planches, qui vendent les coltas, qui vendent les cacao, qui vendent les voitures. Nous avons donné les noms de ces gens-là, de ces officiers-là. Et nous avons demandé au chef de l'État de les enlever de Béni, de les enlever du front. Comment est-ce que nos fronts sont toujours vendus aux ennemis? Vous êtes jeunes, je vous vois ici, vous êtes jeunes. Mais vous ne pouvez pas comprendre le nombre de jeunes militaires qui se battent pour la RDC, qui sont en train de tomber sur les fronts parce que trahis par les officiers militaires, trahis par ces officiers qui viennent seulement pour faire le business et ces officiers qui viennent pour balkaniser la RDC. Je vous assure, c'est malheureux ce que vous pouvez voir à l'est de la RDC. Je félicite cette jeunesse qui nous a accompagnés. Je félicite cette mobilisation. Et je dis à la population, à tous ceux qui sont là-bas, ne baissons pas le bras. Jusqu'à ce que la MONUSCO va quitter l'est de la RDC. Si le président Tshisekedi les aime beaucoup, il n'a qu'à les amener ici à Kinshasa. Qu'ils viennent ici comme ça, il les verra tous les jours. Mais nous, à l'est, nous sommes fatigués de la passivité de cette MONUSCO qui passe toujours avec arrogance en train de narguer la population. Nous ne voulons plus de la MONUSCO. La MONUSCO doit partir. Il faut qu'elle parte. Celui qui aime tellement la MONUSCO n'a qu'à l'amener dans son village d'origine. Nous, on ne veut pas qu'il soit à Béni. Nous ne voulons pas d'eux à Lubero. Yangwana lelo ti lelo tozali ko regretter ba soda piko neti ba John Chibango bazati lelo na ba boloko tozo regretter ba John Chibango soki bazalaki libanda bango nde mutu bakoki kokende ba kote kuna ba koti kuna ba vandi kuna donc ba nommé a komi kote kuna akosisa makambo oyo parce que yé akoko linga désordre oyo tazali mwana mboka soki kanamba kangisaki parce que yebi patriotisme na il faut que soit soldat oyo ya confiance oyo sengeli penza ke boyebi ke toza na confiance na ko trahir te po ba toi tous bazakuna basa ba rwandais donc yangona tisiko tozali komi tuna donc ba John Chibango na komati lelo baza na ba boloko parce que ba bimisa ba opposant na bato bakanga na kanambe bon ba John Chibango siko basala kani na boloko toke ba motos moko boye o abimi mais abimate yango bo monaki 5 minutes le bela ki onte ba John Chibango ne faut ba bima bango nde mutu ba ko kende kuna. Donc John Chibango azaneti mutu moko akosala makambo neti colonel Mamadou asalaki donc John Chibango il faut babimisa ye batinda ye ba côté wana na bakanda oyo asali ya ba boloko ya bakanda mbe beaucoup monde ndenge masolo na usila mais ba o bazakuna bazali ba rwandais donc il faut ko bimisa batu nyoso tout type ba kapende bazakana ba boloko ba kapende wana bazakana ba boloko bazali bakota ba boloko na ndenge ba opposition na ndenge mo makambo il faut pas bima parce que tant que tozo bimisa batu nyoso tout il faut to bimisa batu nyoso tout ba bima ezala teke ba poni batu musu ba bimi ba musu ba tikali donc ndenge bazo bimisa batu ba bimisa opposant ba kapende il faut ba bima John Chibango faut bima soda piko ye mutakondo sisa makambo na ba est kuna donc ndenge tozo ba ndenge bazo kanga batu bakangi batu ezali esengo dotomoni conseiller ya président de la République o ba to kanga
bozomona ke ezali makambo kosakana te ezali bakangi ye parce que donc makambo wana ekoko ozala te. Donc tout le monde conseiller ya président Souana azali siko azali na boloko azolia mbala azana makala. Donc ake ko sala olia zwa engagement en tant que conseiller na ndenga mboka azozwa conseiller azokozwa engagement na étranger na makambo miba ya ba diamant na compte personnel. Et ko sala maté na président biso ko sala maté na balera kanambe nde e banda ko sala parce que yemoko fakwa zo fakwa la bino pe bo fakwa mais bo monike akangami azana boloko. Les autres ont le baboye, donc opposant Mokia, Azana Boloko, trafic d'influence. Bozomona, donc tant bazo kangabatu, tozo se plafo, kangabatu, nyoso tout. Ndengi moko, mutasala infragata, bakangie. Tozo bimsa baton baboloko, il faut bimsa, batu nyoso tout. Donc, so babimse batu, babimsa teke, bazo pona batu, babimisa batu nyoso tout, na minuto. Tout ça a besoin d'être. Il y a John Chibangu, général John Chibangu, okende kuna ba grand masolo, bato tout bazakuna bazali batu oyo basaila kanambe na ba rwandais. Donc toye ba yango solution ezali ndenge na lobby kozwa bango ba longoli ba soldat nyoso to bazakuna o kanamba tiki ba memi bango soki na kisasa soki na mbanda soki wapi. Félix Antoine Tshisekedi commandant suprême ya armée ati batu mususu. Comment expliquer? Donc général Osogi nani oyo soki tango fort oyo azana ba sanction na côté ya ba américain na Union européenne. Donc yé muto abandai ko fournir ba armes na ba uniforme na makambu ya batu ya ba est kuna na ba rebelle. Donc ezali vérifier ba si ba condamner yango na ba américain na Union européenne ezali clair et net. Mutorola général wana azala responsable ya makambo ekota ba est. Mais ndenge toko comprendre ndenge beaucoup ko expliquer ndenge général tango asali la kanambe ba ondo bando teka ba armée azoteka ba uniforme azopesa ba rebelle. Donc na compte ya kanambe lelo général wana ba koki ko pesa yete ke responsabilité na côté est et côté la matin général wana koki ko kota kutu na masolo na te parce que ça na sanction internationale ba sanction na ezali na compte ba américain na compte ya Union européenne et yebana donc ezali confirmé mutandene comme mais comment beaucoup pesa responsabilité à kensu na côté ya ba est. Donc mutoloko ndenge na lobby général a mis tango fort donc azali mutando ça la kanambe. Donc grand fa quoi ya ba arme ya commerce ba arme na ba uniforme ye mutazo fournir ba rebelle et yebana ba condamné donc azana ba sanction na niveau international na côté ba américain na Union européenne et yebana bon mutande ngona ndenge ba ko confier ye masolo ya ba SCA za sous responsable bon mundi eko marcheté et puis to lo baté sikoyo ministère ya défense za banane et que ne côté FCC parce que ba welela ki ba kamba ministère de défense. Il faut passer des explications, ministère de défense, et passer des explications parce que il faut bino mutu bozana ministère il y a défense FCC biso tozana ministère intérieur siko wana ezali na côté ministère de défense boya ko passer des explications makamni ezoleka kuna na yo pe kuna na parlement au ceux qui présidente ya commission ya défense o li passe le kuta wana ya kanambe Jeannette. Kasi yo le cas na parlement ya ko expliquer biso makambu yango wana oyo yo ko sala ki présidente na ministère ya défense boko lobela biso yango oyo ezobota problème ici la raté siko bino makambu oyo ezanga tina nde boya koloba ministère ya défense eza bino SCC donc ministère présidente ya défense eza na Jeannette siko bokoloba te yo no zomona ke tango bato bazo spéculer bazo loba makambu parce que ba makambu susu ezali clarté. Donc président de la République fa beta le point sur la table donc bato tout wana ba longoli bango bati bato mususu parce que sinon te solution mususu ezate to se voiler la face te solution ezate au MONUSCO bo attaquer peuple attaquer toujours comprendre des peuples za la kanda.
bazo comprendre que MONUSCO bato bazokufa basalela ote MONUSCO eza na makambo MONUSCO mutu akoki kobenga na bango ezali président de la République chef suprême armée MONUSCO tozo comprendre MONUSCO bango mo bazana na bandimi que y a un problème ba changement na makambo nyonso tout MONUSCO andimi nateli ko la sabino na information boyoka secrétaire général juin ya MONUSCO ndenga ndimi que y a eu un problème donc bango ba osala tout basala ba changement bolanda oye moralobi. À Béni, les Nations Unies annoncent des changements dans la stratégie. Selon le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien des opérations de la paix, reçu par le Premier ministre, il y a des leçons à tirer des derniers événements qui ont fait subir des pertes en vie humaine. Il y a des leçons à tirer bien sûr de ce qui s'est passé. Je crois que nous sommes tombés d'accord pour dire que chacun de notre côté nous regardons et nous allons regarder ce que nous pouvons mieux faire et pour ce qui nous concerne nous allons le faire très vite et de manière très très approfondie. Et je crois qu'il y a aussi un engagement du côté de nos partenaires congolais de faire la même chose. Je crois qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a des problèmes qui sont sérieux dans la région, des problèmes sécuritaires, mais aussi des problèmes liés à une sorte d'économie de guerre qui s'est installée avec des intérêts qui contribuent aussi à entretenir cette insécurité. Cette séance de travail élargie aux membres du gouvernement et aux officiers de l'armée avait pour but de réévaluer la collaboration dans la sécurisation des populations civiles dans l'est de la RDC. Nous avons aussi réaffirmé l'importance cruciale de renforcer notre partenariat à tous les niveaux, au niveau national, où il y aura des concertations régulières et approfondies, au niveau local, en engageant les responsables locaux, mais également la police et ses représentants, la société civile, et puis au niveau des forces militaires et des forces de sécurité, celles de la République démocratique du Congo et celles de la MONUSCO. Jean-Pierre Lacroix, adjoint d'Antonio Guterres, effectue une mission au moment où des manifestations sont organisées dans plusieurs villes contre la présence des forces onusiennes en RDC. Donc, Bino Moko Bolandi, secrétaire général il y a MONUSCO, à lobby yango clair et net qu'il y a un problème. En tout cas, baza décidé, bah on sait le changement. Bango bah ça le changement, c'est bien. Biso peine à côté, na biso photo ça le changement. Bango ba osa na niveau na bango biso bango ba royate ke balongola ba soldat na biso bazali kuna biso moko donc président de la République nde fois longola ba soldat oyo ba pesa ba mitindu kuna parce que bazali ba rwandais. Donc ata ba koma ba nationalité so congolaise parce que Mobutu a pesa déjà batou na bato ba voter ki ba loi ba faulu ba voter ba loi na ba parlement donc ba koma déjà ba congolais origine na bango za ba rwandais. Neti biso tozela okozwa nationalité française mais moté monezani moté monezaka ya kisasa ozaka congolais ozali français ya papier neti bato il faut balongola bango kuna ba zongisi bango côté mususu libération ya ba John Chibangu wana donc ba tindi kuna na ba kanda oyo azana ngo makambo wana ekosila solution mususu ezate solution ezali parce que bato bazali kuna bazali ba rwandais ba soldats oyo baza kuna baza ba rwandais bazo salela pona Rwanda bazo salela makambo ekosila te sans cela makambo moko ekosila te ata docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Aloba ki on bozota na tieli bino papier, alobi azana sens moko na biso ndenga zoloba. Il faut biso moko to sala ba masolo, to sala ba changement makambu, ndengi biso tozali ko expliquer. Sikoyo tozali ko marquer une petite pause pour Tolanda donc spot moko bande annonce ya ndeko na biso azali na Bruxelles traiteur azali na Bruxelles rooms 20 ndeko na biso romain Tolanda bande annonce ya masolo na ndenga sala rakuna na Belgique et partout dans le monde.
Event. Roms Event, Roms Event. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Donc, binomo boito landa, publicité, donc na sengi penza na bateau, tout balanda 5 minutes et surtout bateau bazali na kati ya Belgique, sur boza na makambo fête, donc bo sala tout, bo benga na numéro o ezali ko défilé, bo bengi ndeko na biso Romain, donc aye asaleli bino masolonio surtout na ba prêt bien bozo à risque était ke oye na fête, donc fête l'équipe bienté, donc bateau ba lié ba zui maladie, donc kozala bienté bozo ba professionnel pour na ba fête na bino neti monsieur Romain Mouninga na biso azosala musala, donc to aider parce que biso na biso il faut to lingana. Donc siko to komi presque à la fin de l'émission na biso, mais avant to comme vraiment na suka to clôturer émission nazali suko beta CT. Donc na makambo o ezali koleka na est na beni solution ezali ba soldat o bazakuna ba garder o ba pesaka ba mitindu kuna, il faut ba longola bango kuna. Ba mité bango côté misusu président de la République, chef suprême armée azwa ba soldat misusu mapinga misusu a remplacer bango kuna parce que bato bazali kuna bazali bato basala na kanambe basa na pesi bino exemple général a mis tango fort otoyebi biso tout oyebi andoko travailler na kanambe azali wana azana ba sanctions internationales na niveau ba américain na niveau ya Union européenne, donc azali mutu moko azali côté ka ba armée azali ko pesa ba tenue ya ba militaire na biso azopesa bango azopesa yango na ba rebelle, donc ebani siko mutu ndenge wana azana ba responsabilité na est sous pourquoi kotinda ekuna yango ba donc toujours comprendre et que si la ndenge ni makamanda et aussi la ndenge toyebi que président de la République na biso ezali ko embêter situation parce qu'azali mwana mboka ye motia lo baika ko pesa molimo na makambo, donc il faut à cause de solution toyebi que à cause de solution tous assure na hier à cause de solution on a 5 minutes et telemeni makambo yo parce que je sais la biso passe là ba fin de l'année zoya ba bonne année ba Noël goya, donc beaucoup fêter bien ndengeni au moment où ba ninga na bino bazali ko kufa, donc to ko fêter yango bien te yango na to sengi na président de la République na biso Monisco bango ba reconnaître ba erreur na bango siko etikali président de la République a sala oyo il faut sala Alexa Batuke ye mutu azali mukonjambo kana ye mutu azali garant ya nation na biso, donc azo ba décision oyo ferme parce que makambo oyo ezali makambo to monaki a féliciter ki ba soldat na biso ba bundai kuna na beni AFC ke ba sanction et koya, donc ba sanction na yango yo tozali kozela, donc vraiment les lots tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos suggestions, vos observations, même critiques par les billets de notre site internet cleboaoriginal.com et sur notre compte YouTube. Donc boibika kisuna komi na suka et émission n'a pas sa base beauté, donc base des alliés partout dans le monde, donc on a toujours un honorable Ziko Mayele, le député indéboulonnable oh ya Vandisa Makamunakati ya parlement motema malamu amema onakati ya parlement, donc honorable Ziko Mayele, le député indéboulonnable, merci nanyo soto salara pona mboka na yo pe na 5 minutes avec César Ngadi, donc na keisiko nakati ya Lille pour na kopesa mbote na la petite Nacha Lukombo ye azali mwana bakoto yo amema staff ya bana bakoto yo, donc ba botama koto ba yamuke koto yo ba koma kolanda 5 minutes ba koma kolanda masolo ya mboka, donc la petite Nacha Lukombo ba mbote ebele, puis merci beaucoup na fidélité na on a tikali toujours na kati ya Lille pour na kopesa président d'homme na Lille ba mbote ebele mpango benga ngai mais na soki temps ya ko rappeler ote na ko rappeler pour tout solo là, donc président d'homme na Lille yo zane
neti kutu donc Lille il faut foutre comme pas parce que yo obimisa vraiment Lille et bima parce que ba te bele ba no kasaka pour bimi faut na kati à Paris mais ba présent d'homme balagisa ke okoza pe na kati ya province obimi donc un panga munu présent d'homme na Lille ba mbote ebele na esika yo ozali donc na kei na kati ya Tunisie pour na kopesa mbote na staff munene base munene ezali na kati ya Tunis kuna Guilain Sassa na Linda Pemba bavandisa masolo kuna na kati ya Tunis donc kuna base penza ezali munene ya munene donc merci mingi na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na Milan parce que dernièrement tant tolobaki makamune to sala ki une petite erreur donc azali na Milan mais azalaka na Naples été azali na Italie mais azalaka na Naples été azalaka na Milan donc to pesi mbote na Mami Céline Kaindo ye 5 minutes à Talarango à Ratsarate donc boye ba bien sûr que Mami Céline Kaindo azali na Italie mais na kati ya Milan donc Mami Céline Kaindo topesio ba mbote et puis merci beaucoup na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Donc si on a repéré sa mbote na Doli Mwaka le vainqueur na Finesse Mulumi na kati ya Dubai. Na kei si on a kati ya Goma po na repéré sa Saïdi Rafiki ba mbote bele kuna na kati ya Goma. Na longwe na kati ya Goma pona kokei na Caroline du Nord kuna na États-Unis d'Amérique pona kopesa Blaise Aïke ba mbote bele Blaise Aïke azali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na kati ya Amérique pona kopesa Didier Kandolo ba mbote bele kuna na kati ya Amérique ya azali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi. Na zongi na kati ya France na Haute-Savoie pona kopesa Mabe ya Mokango ba mbote ebele parce que Mabe ya Mokango ye 5 minutes à Ratagangote azali kuna na Haute-Savoie awa na kati ya France. Na kei siko na Canada pour na repesa Yannick Okito ba mbote ebele parce que ezali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi. So na longo na kati ya Canada na kei na kati ya Afrique du Sud pour na repesa Maître Béton neti Fachi Béton donc hier ezali molandi munene na kati ya Afrique du Sud parce que na pesa bino que 5 minutes c'est partout dans le monde. Même si rabino que ceux qui battent Afrique surtout ya kin to bi ke ba méga ezalaka facilité donc son a lobby combo mutakin donc epesa nga esengo makasi donc yango nazali ko pesa Patrick Chindele ba mbote belé kuna na kati ya Kisasa alandaka 5 minutes tous les jours à Ratisaka mon côté ceux qui na longwe kuna na kati ya Kisasa na kei na kati ya Suisse pour na kopesa Ambro Jenny Suisser ba mbote belé Ambro Jenny Suisser donc merci à trop ndengo landaka 5 minutes na ndengi pour partagaka na mona donc Ambro Jenny Suisser ba mbote ebele ozali mulandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi. Na zungi susu na Kisasa pour na kopesa Gilles Mani ba mbote ebele parce que yaza fidèle de fidèle ya 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati ya République démocratique du Congo na kei siko na kati ya Mbujimai pour na kopesa mbote Dominique Ndumbi donc Dominique Ndumbi na kati ya Mbujimai atalaka 5 minutes pe atindi la ranga ba information mingi kuela na kati ya Mbujimai. Merci beaucoup na yo donc Mbujimai ezali na kati ya maboko na yo pour na 5 minutes avec César Ngadi. Sur ces remerciements et dédicaces, nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalolo Swami. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko mankete Kanambe il faut voir ma solo na mpuchu tona dikosi. À très bientôt. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
original.